kozala awa kor ekozala nesika oyo bozomona bana isasa tolingi to akisa bisika oyo nyonso po toyeba lolenge nini toko travailler ba porte ya minene po na public na ngambo oyo ya kote ya Wileri public kota Wileri bakokotela kuna ba misusu bakokotela kote ya Pongabi bongo entrée principale ya oyo ya triomphal entrée oyo ezali pona bakonzi pona ba officiel donc soto sali boye bokomona ke tokozala na kimia tokolela ndeko na biso très bien ba podium nyonso ezali awa l'écran géant ekozala moyen ko se bousculer ekozala te ata toye combien tokozala nesengo ya kolela ndeko na biso tozana kati na mawa mais toye bango bien ke liwa ya mwana nzambe ezalaka pongi ezalaka mokolo ya fête pona ko kanisa alors toya propre tozala bien parce que batu nyonso bakoya lokola bakoya bamona biso ke bana kisasa tozali bien toza kolela mondimi toza kolela motei toza kolela moto oyo azali moyembi amema ebele na bato na kati na mangomba epai na nkolo merci yango nde message tozalaki nango mpona koyebisa topesa libre sikoyo papa Philippe abakisa maloba frère Rapo azali frère Paul Balenza azali bakobakisa maloba donc na ngabakisa oui toni ko loba que depuis sœur na biso akufi samedi vraiment tozolela ye presque chaque jour tozolela ye heure nyonso surtout awa sikoyo soki toye ezala que oyeka ko s'incliner c'est vrai qu'on koyi kolela mais kozwa biso batant mingi te en tout cas soko oye juste une minute oleki otikeli moninga ekozala eloko mwa malamu mpo tolingi que ordre ezala moto nyonso toaleka mpo makambo eleka bien.